Nazali Komituna, est-ce qu'il faudra continuer à célébrer la fête de Saint-Valentin, cette Saint-Valentin? Balobaka mingi mingi zalaka fête ya ba mouré ti ekoma partout ti na ba école bana bazwaka ba cadeau kasi soki ekomi fête ya Saint-Valentin ba homme marié ba femme mariée ba banda kosala ba scandale ezali susu malamu ti est-ce qu'il faudra suspendre fête oyo to ndenge nini yaya epesi pasi ya kosakana te bakangi mwasi ya libala na mobali mususu yaya mokolo ya Saint-Valentin bakangi bango na hôtel Kinama na chambre réale de Madrid de mobali na ye kasi makambo ya soni pe ya somo eleki awa tala makambo lage kuna ba pulusu to pe mbura matari ayeko joyo na mwasi ya batu na kati ya chambre. À qui est-ce qu'on va condamner? Mobali ya batu to mwasi oyo ya batu epesi mustuko so ya kosakana te to kozongela yango kaka na émission ya lelo. Tolobaka yango le mariage est sacré. Mwasi nyonso tute azali mwasi ya kobala. Tope mobali nyonso tute azali mobali oyo ya kobala. Yaya 5 signes oyo laksaka ke mobali oyo alingi ngai te. Est-ce que bande kobasi boyebaka yango tala leo tokolakisa 5 signes oyo elaksaka ke mobali alingi mwasi oyo te. Restez branchés pour bokolanda yango kaka na émission ya lelo. Fête anniversaire mokolo ya mbotama. Est-ce que c'est vrai que ko fêter jour et anniversaire na yo jour oyo botama ki ezali bongo idolâtrie oh idolâtrie ndenge ni kasi ndeko oyo pasteur oyo abi au lieu au fêter jour obotama ki to mokolo ya mbotama na yo esengeli na yo kutu ozwa mbongo wana bakado wana opesa epa ya baboti na yo mingi mingi ba mama parce que ba mama nde ba yebaka jour o mwana botama ki na ba parents pour jour wana ezalaka entre la vie et la mort. Yo olio fete est-ce que yo yebaka tango botamaka kumisa nde mama po abota ki yo shurwa lukuta to alobi ya solo to kozongela yango pe kaka awa na émission ya lelo. Mutu nyonso afetaka anniversaire aza idolâtre. Yo ozo fete mukolo botamaki ozalaki oyebi yango omonaki yango o fete loko oyebi tendenge ni soki bakosa yo peut-être baboti batanga te bakosaki yo omoni obotamaki na juin alors ezalaki juillet mutu oyo aza na droit ko fete mokolo oyo obotamaki eza mama na yo puisque alingaki akufa na tango wana abikaki liwa mpo na yo désormais na mboka ekimel olingi ko fete anniversaire zwa mbongo nyonso pesa mama na yo yebisa bonne fête mama obikaki liwa. Kaka na makambo ya libala ya pona nini ba mibali presque 90% to 99% ba pardonaka infidélité te. Yo si omona mwasi akangi mobali na ye na mwasi musuliba de kufi ekufaka rarement 0,1%. Kasi soki mobali akangi yo akangi mwasi na ye na mobali mususu libali ekufa lubala ekufaka automatiquement. C'est pourquoi mwasi azalaka na besoin de sécurité sur tous les plans physique, financier, surtout protection. Kasi mobali azalaka na besoin de loyauté. Yango wana soki akuti yo na mobali mususu esilaka. Olinga mobali papa fisto yango toko développer yango awa na émission ya lelo. Yambo to banda émission oyo tika to informer boya ya yo mutovani na Bundes bala sur Allemagne ya journée de la femme et ça la kaka moko le 8 mars tika to kuta na biso surtout journée le 8 samedi le 8 mars kozanga te ya soirée liputa et pa wapi Jika production a organisé soirée liputa buffet à volonté ya et kozala bongo na référence par na SN SN donc dans la SN surtout référence tango zali église ya pasteur Akilas to kuta la bongo na église ya pasteur Akilas bana Bundes surtout na SN et pas wapo journée de la femme ya journée de la femme moi to kuta la papa joa mama kende ko sepeli sa mama yebisa papa to bima pe moi kala to sali ba misale belé journée de la femme ko bimate to kende ko sepeli na soirée liputa et pas na église ya pasteur Akilas yaya moins cher wapi entrée couple papa simbi mama simbi papa ba kofuta kaka 40 € ya pamba soki pe papa ozali na molongani te kuna pe basi pe ya singleton bazali okokuta basi kuna baike kende kaka kuna okomona basi ya ndenge na ndenge ya catégorie olingaka bazali wana bazali kozela bino donc couple
40 euros. Singleton, yomoko single. 25 euros ya pamba. Na kati kuna futi 40 euros okolia okomela. Ndenge morope na 25 euros. Alors, pour beaucoup plus de précision dans le déco, benga na numéro O. So yoko benga te, WhatsApp na numéro O. Plus 49 17 68 73 20 340. Ce qui pour l'ingio benga, appel normal, au benga na plus 49 15 21 84 45 88D. Au benga bongo okozwa Jika Production. Voilà. Buffet à volonté. Samedi 8 mars. Yaya. Ozanga. Nazanga te de 20h à l'aube. Kitoko. Et. Bisengo bilenge zongi na mikili. Na bundes. Autre bakite. Tolobi. Voilà. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokoya mayanga. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokwe télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bozali kopesa programme oyo radio lokole masolo. Tokutanaka chaque fois pona kosolola makambo oyo ezali koleka bongo na communauté na biso africaine en général. Mingi biso batu oyo tolobaka lingala. Kombo na ngai c'est Fiston Pelende, abenga kangai pe tate ya sedek, menga na sepelaka mingi obenga ngai tata Pelende pour na cadre ya recours à l'authenticité. Mbote na yo, Jack Bowen puissance tata Mbemba, Kimbangu 100 kg depuis Bundese. Yaya, yambo to solo makambu o moni bongo na sommaire tika to band la makambu oyo etali mboka na biso. Yasa kibino chaque fois boalu bwa jitunga soki mboka na biso to lobeli yango te mutu ya kolobela yango azalite. Yaya, le pays va mal, on peut pas se voiler la face. Ya ba image moko eko tambola sur la toile eko pesa ngai mutu koswa na kwa koleksa bote sans pour autant lo banango. To ali ko ono bakangi rwandais côté à stade des martyrs kuna libulu moko ba chumolo kuna bakangi rwandais ya. Est-ce que vous êtes sûr que ba rwandais ezali ba rwandais ya pesi ngai passe ya kosakana te. Ba vidéo moko ba diko beya bozongi si biso na makambu oto okaka kala. Ba série wana. Ba série ya ba guerre Afdel. Vous jugez les gens par leur physionomie. Dans la image moko et pesinga passe somo ba eko beta tata moko boye na Kinshasa kuna o soi-disant tata wana azali rwandais ya pour on juge mutu pour la physionomie na ye on juge personne pour la physionomie et s'il y a te ya tokei susu un soldat bien formé akenda ki pe formation mususu kuna na kananga na effort je crois mwana na Kinshasa akufi asengi nzela azonga akende kokunda mwana na ye ba pesi nzela tellement na ki mulai azokolo ba swahili ya taximan azwaki ye akende kotika ye na aéroport pour akende esi oyo za rwandais pour solo ba swahili ba benga ki na téléphone akolo ba swahili abeleli batu ya image wana pesi ngai passe na sala awa soko lingi na kotinde la je ne parle pas de l'image oyo na moni ba ko beta tata moko ya tu bleu na Kinshasa. Ce papa aussi n'est pas rwandais. On a toutes les précisions. Ba beta ndeko wana kananga à mort. Ba beta et soi-disant à rwandais. Et à vous, vous êtes qui pour la kojijaka batu na physionomie? Yaya, où en sommes-nous? Est-ce que l'État a zali to azalité? C'est ce genre de makambu ya kojijaka batu par physionomie. Yaya, ce que je vais dire maintenant, ça peut vous choquer, mais et pourtant c'est la vérité. Qui vous dit que être rwandais c'est un péché, Yaya? Et qui vous dit que tous les Rwandais sont contre, sont pour ce que les meurtriers, Paul Kagame et Ali Kosala? Nous avons un problème avec ce gouvernement machiavélique.
Ce gouvernement sanguinaire, il y a Paul Kagame. Mais ce n'est pas avec tous les Rwandais. To beta li solo moko awa na radio le kolé ya oyo mobali les États-Unis abalana moi c'est rwandaise kutu akima libala pono autre na confiner ba rwandais moi ça ko bomanga yaya qui vous dit qu'on peut pas se marier avec les Rwandais ou une rwandaise ne peut pas se marier avec le Congolais? Non. Tout ceci va passer. Oui, c'est vrai, antécédés Ali pour essayer et comme moi passe mais yaya, il ne faut pas juger les gens avec des physionomies. Bon beta ka batunde ngwante tala siko oyo baka oyo papa oyo beta chemise à bleu wa bozo bako tumba tumba. Il n'est pas rwandais, il est congolais. Ndeko oyo beti na kananga batiki na bolumbu. Mbila wana soldat wana azali rwandais te azali congolais. Donc mutakoza asumukie mulaite a commis congolais. Pourquoi jugez-vous les gens par leur physionomie? Et précis. Est-ce que croyez-vous que ceux qui vont bêter mutundengo wana de Kagame tiko bomwa Congo na est? Le pays est en péril yaya. Le pays est en péril. Monguna yo kozwa ville par ville par ville. Makambo otolobaka yango eliko sala mate. Monesco, Akimi, a commis la Bounia, n'est-ce pas? Monesco, Akimi a commis la Bounia. Depuis 2021, oh Makambu, oh ye bandi, bilinga, oh ya. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Croyez-vous que taper les gens, qu'on peut tabater les solutions? Il y a des solutions à mon côté, il y a passe. Quelle situation qui se passe? Qui est à la base de tout ça? On doit parler pour notre cher et beau pays. D'où vient le mal? D'où vient le mal, yaya? On a toujours dit, il n'y a pas les mauvaises troupes, mais il y a que les mauvais dirigeants. Mais ceux qui ils ont marché. Qui est à la tête du pays? Est-ce que stratégie? Et qu'on change? On doit parler. On doit parler. Si les gens se révolutionnent, c'est parce que quelque part ne va pas. Makambo et l'Obama la minoka batu ben sanité. Oh bisoboy. Il y a tellement de poste clé. Banani bazali wana. Est-ce que vous avez malamu? Les fameux problèmes où la Suisse, 6 personnes ont dépensé plus de 400 000 combien de dollars on a un hôtel Moko Songolo. Dans chambre d'hôtel, il y a 60 000 dollars, 70 000 dollars pour quelque chose qui n'est rien. Après tout, c'est l'argent des contribuables congolais. Nous devons parler. Et personne ne peut consommer comme oyambo kanabiso. L'anda explication ndeko oyo et bon tozonga to continuer ma solo nabiso. Suivez. Sommes-nous en train d'assister à une balkanisation à ciel ouvert ou nous sommes en train d'assister à quelque chose que personne n'est capable de pouvoir expliquer? Sommes-nous en train d'aller vers un pays déchiré? Sommes-nous en train d'avancer vers un pays qui ne va plus exister? Sommes-nous en train de partir vers l'unité de notre pays mise en péril? Sommes-nous en train d'aller où? Cette question, nous nous la posons, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui est assis sur cette question. Depuis que la guerre a commencé en 2021, Félix n'a jamais déclaré ouvertement la guerre. Félix n'a jamais donné une stratégie de faire la guerre. Félix n'a jamais mis en place un programme, un projet de riposte. Il s'arrange d'occuper les têtes des Congolais dans la distraction et il s'arrange de créer un bruit en train de crier. Selon lui, il pense que cette guerre, pour la vaincre, il faut faire de bruit. Mais dans le souci de créer une diversion au peuple congolais et d'éviter que nous comprenions la réalité. Aujourd'hui, la MONUSCO, aujourd'hui le 17, lundi, la MONUSCO est en train d'évacuer son personnel de Beni. Aujourd'hui, là où nous sommes en train de parler, Air France vient de stopper et suspendre ses vols sur Kinshasa. Aujourd'hui, où nous sommes en train de parler, plusieurs choses sont en train de se passer.
Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout. Vous êtes en train de nous suivre sur Analysons Congo. Analysons Congo, qui est une plateforme d'analyse de situations et de réflexion ensemble avec tout le monde. Nous sommes en train de réfléchir. Partagez-nous cette vidéo. Invitez, connectez-vous et amenez quelqu'un de se connecter. Dites-lui, restez connecté avec Analysons Congo pour être connecté à tout ce qui se passe. Voilà un peu. La MONUSCO est en train d'évacuer son personnel de Béni. Pour quelle raison? Béni est-il menacé ou comment? Oui, il y a une menace qui pèse sur Béni. Et la menace qui pèse sur Béni, elle vient d'où? Depuis hier, ça fait 48 heures que Museveni a menacé de prendre le contrôle de Bunia si tous les groupes armés qui sont en train de menacer la population, notamment le Tutsi de cette contrée-là, que si ces groupes armés n'arrêtent pas de faire leurs atrocités sur la population Lendu, le gouvernement des choses de Museveni envahit Bunia. Chose promise, et ça a été mis à l'exécution depuis hier. Certainement, c'est dans les contrées, mais dans les centres, on n'a pas encore suffisamment assez d'éléments et d'informations pour dire qu'ils sont totalement dans les centres-villes de Bunia. Mais voilà qu'ils sont en collaboration avec les FARDC. Et les FARDC a gardé l'Ouganda pendant beaucoup de temps comme étant son allié. Mais qu'est-ce qui se passe d'un coup? L'Ouganda change de tenue, il change de casquette. Puisque, pour l'Ouganda, la FARDC ne lui donne pas des garanties essentielles, car il est en train de voir comment ils sont en train de, chaque fois, laisser et de fuir de lignes de front. Segundo, c'est mieux de venir vers la RDC d'où proviennent les problèmes. C'est mieux d'aller juste dans ces frontières, au-delà de ces frontières, pour se protéger, au lieu d'attendre que lorsque le feu va s'attiser, qu'ils descendent jusqu'en Ouganda. Donc, sur le plan technique, sur le plan tactique, militaire, Museveni a préféré de faire ça comme ça. Ainsi donc, cela fait que les FARDC qui sont dans les coins sont obligés de sortir. Mais les FARDC vont aller où? Ils ne peuvent pas descendre, puisque s'ils descendent, ils sont entre le feu du M23, donc ils ne doivent que monter vers Kisangani. Cela veut dire que Kisangani devient la cible. Et la MONUSCO se retrouve insécurisée, il ne comprenant plus la situation. Il dit, ils sont en train d'avancer, il dit au personnel de fuir, de sortir plutôt, pas de fuir. Pendant ce temps, Kornenanga a laissé comprendre que la population de Kinshasa, qu'elle s'apprête à les recevoir, que les gens les accueillent et surtout qu'ils ne sortent pas beaucoup pour éviter que beaucoup d'entre eux ne meurent. Est-ce que c'est cette menace-là que Air France prend au sérieux pour dire qu'il n'y aura pas qu'il suspend ses vols et que tout se passe sur Congo-Brazza? Point d'interrogation. Par la même occasion, le M23, dans le 2 ou 3 jours, l'Alliance Fleuve Congo, M23, probablement il va prendre Uvira. Puisque Uvira, déjà, il est insécurisé et il y a des tensions depuis hier, qu'il y a des groupes, il y a des militaires FARDC qui ne sont plus prêts à faire la guerre. Donc, on va aussi faire une marche de santé sur Uvira. Cependant, le Burundi, qui était l'allié de la FARDC, elle n'est plus alliée, puisque entre le Burundi et le Rwanda, il y a un pacte de non-agression. Et pas seulement un pacte de non-agression, le Burundi, c'est lavé les mains, il ne va plus. Depuis qu'il a retiré ses troupes, il a trouvé que ses militaires sont en train de mourir au front congolais et que les Congolais ne sont pas en train de se battre. Il a préféré de retirer ses troupes et il n'est plus dans la chose. Ainsi donc, le M23 veut aller sécuriser les frontières, notamment celui de Kamanyola, Bugarama et surtout celui de Kavimvira. Là, nous sommes nous sommes déjà dans Uvira. Ils veulent aller sécuriser Kavimvira pour que cette frontière soit fermée, qu'il n'y ait pas de mouvements aller et retour et empêcher les groupes armés qui sont dans cette zone-là de faire aller-retour. Alors, dans ce contexte-là,
Est-ce que la Tanzanie va croiser les bras? Non, la Tanzanie va se dire quand même, nous partageons une grande frontière, la Kistre à partir du lac Tanganyika. Il va se dire qu'il est insécurisé. La Tanzanie peut envahir ces endroits-là, prendre toute cette zone-là qui est occupée par, à partir de l'île du Bouari, il entre dans les Fizi, vers le Baraka, le machin, le Nundu, le Lucenda là-bas. Peut-être il va aller jusqu'à un peu, il va avancer vers Bendera. Je ne sais pas. Bon, je suis en train d'analyser la situation. Et si la Tanzanie prend cette contre-là, à qui va la céder plus tard? Et le Rwanda qui est là, il va la céder au M23. Et l'Ouganda, il va céder à qui? Bon, et dans ce contexte, si on doit négocier, Félix va négocier avec qui? S'il va poser la question à Museveni, mais tu es mon allié, mais comment tu m'attaques? Museveni va lui dire, mais il y a de l'insécurité ici, on est en train de tuer les gens et tes militaires ne sont pas en mesure de les protéger. C'est pourquoi je suis venu protéger une population vulnérable. Bon, s'il lui dit, tu me retournes ma terre, il va dire, je ne peux pas te retourner puisque tes militaires ne sont pas à mesure. Peut-être encore, il peut collaborer avec les M23. Mais ceci nous amène encore dans les calculs de 2001, où une partie était entre les mains de l'Ouganda, une autre partie entre les mains du Rwanda, une partie entre les mains du Burundi. Et aujourd'hui, nous voyons peut-être le Burundi et peut-être kick out. Ça reste le Rwanda, l'Ouganda et demain, je peux le dire, la Tanzanie et après-demain la Zambie, puisque on va entrer dans les Katanga. Donc chacun va préférer qu'il aille vers les frontières congolaises pour se sécuriser au lieu d'attendre la situation chez lui. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce qui se passe? Si vous étiez Félix, vous allez négocier avec qui? On ne gère pas un pays avec des filles et on ne défie pas un peuple. Nous sommes dans un contexte où notre pays risque de devenir dépiécé si les gens ne s'asseyent pas et ne parlent pas. Et si vous ne voulez pas parler, merci, mais la réalité va le dire. Waswahili wanasemaka asiyefunzwa na wazazi hufundishwa na dunia. Celui qui n'a pas été éduqué par ses enfants, la nature l'éduque. Si tu as évité, tu as fui, tu n'as pas réussi l'éducation de ta famille, alors la nature va t'éduquer. Et nous voilà dans un contexte où tout est compliqué maintenant. Si on te demande d'expliquer ce qui se passe en un mot, tu peux dire quoi? Nous sommes compliqués. Bonjour. Voilà. Tokeimba na moko na makambu ya fête ya Saint-Valentin. Na baki awa, est-ce qu'un Saint-Valentin, il faudra bo pekisaka batu ba bimaka parce que Saint-Valentin to mona ka yango même na kol ba pesaka ba na ba cadeau, ba biscuit, ba bonbon et consort. Batu mingi ba koma ko Saint-Valentin, on a fait des amoureux ya ndenge nini basi mingi ba koma ko profiter na Saint-Valentin ba sala ka makambu oyo longo baniti ya tala neti awa. Yo mwasi ya libala. Opona ki mobali oyo boko vivre na pour le meilleur et pour le pire. Azali mobali oyo qui mibali nyonso tuna mokili. Kasi jour ya Saint-Valentin, yo préféré jour ya Saint-Valentin o tromper mobali na yo. Aya epesi pasi ya kosakalate bakangi mwasi oyo na hotel Kinama na mobali mususu. Na ebitena loba bakangi mwasi ya batu na mobali ya batu to na loba ndenge nini. Eske bakangaki mwasi wana na makasi epesi pasi ya kosakalate mobali na ye ayebaki ndenge nini ke mwasi na ye akei na mobali mususu na hotel Kinama. Epesi pasi ya kosakalate na hotel Kinama kasi na chambre wenga yango Real de Madrid. Chambre Real de Madrid. Ce qui équipe Real de Madrid, c'est que match ya lima kasi ya kosakalate équipe ya makasi et pesi pasi ete ya binobasi oyo bali kobala. Et rappelez ngai nzembo ya Kabo Semulembi que je salue en passant. Confusion. Bolingo ba mekaka telo kola mungwa. Où ça va, où ça ne va pas. Donc ba o basana mabala baso linga ba bima libanda ba o basana libanda baso linga ba kota libala. Donc confusion ya kosakalate et pesi pasi ya kosakalate. Nous ne sommes pas très heureux à l'accepter image oh mais nous sommes obligés à l'accepter image oh pendant été ya bande ko mususu tala ndenge bakangi mwasi oyo na mobali na ebité bakangi mwasi ya batu na mobali ya batu to mobali ya batu na mwasi ya batu pesi nga confusion. Mobali na yepe abombi elongité ami bimisi wana totala makambo lekya awa mbura matari azngwati bango na yebi suite nango otala ndenge osala suivez
Voilà, nous sommes ici dans hôtel. Comment hôtel? L'hôtel Kinama. Et cette dame ici, avec le monsieur. Son vrai mari est là. Voilà son vrai mari qui est venu se plaindre chez nous au bureau du GMI pour venir en intervention. Nous sommes ici à l'hôtel Kinama. Voilà, c'est dans la chambre Real Madrid qu'on a retrouvé en flagrance le monsieur avec la femme d'autrui. La femme d'autrui. Ils sont là. Pour éviter à ce qu'on soit n'importe comment, on leur a remis les pantalons au monsieur pour qu'il porte. Voilà. Yaya fête anniversaire. Je passais en revue na réseaux sociaux quand on zalaka na koute na image oyo pasteur oyo azali koteya ali ko yesba tout non fête anniversaire ezali idolâtrie. Est-ce que azali na raison toi azali na tort? Il s'est expliqué n'est-ce pas moi extrait wana. Abi mais yo bozo vénérer parce que idolâtrie azali quand vous vénérez événement moko boye, vous vénérez mutu moko boye, vous vénérez objet moko boye. Yaya fête anniversaire batu basalaka na esengo o sepeli anniversaire jour na nga ya botamaka batu ni bo est-ce que jour yo botamaka yo yebaka ce sont tes parents, c'est ta mère, c'est ton père qui te dira que ton jour d'anniversaire est jour intel bakoki pe kokosa yo alors tu es en train de faire l'idolâtrie jour oyo ozo commémorer le oyo ba bisio ezali jour wante ah pour ce pasteur il pense que jour anniversaire na yo au lieu au sala idolâtrie au lieu au sepela au lieu au bina plutôt jour wana kende ko remercier ba parents na yo remercier papa remercier surtout maman pour maman obota kinga parce que ko bota ezalaka presque liwa maman se sacrifier andimi abota yo jour wana alors au lieu au sepela kende ko sepela na maman ko pesa maman ba cadeau. Mais lelo nakanisi yo mingi mama bonjour anniversaire na yo e komi pene ba invité bakoya bakomela masanga yo kutu artisan na yango zalité. Comprendre? Donc c'est la mère qui doit être vénérée, c'est la mère qui doit être honorée jour anniversaire na yo. Est-ce que pasteur alobi a solo to alobi lokuta talana mutu nyonso afetaka anniversaire aza idolâtre. Yo ozo fete mokolo obotamaki ozalaki oyebi yango omonaki yango ofete eloko oyebi te ndenge ni soki bakosa yo peut-être baboti yo batanga te bakosaki yo omoni obotamaki na juin alors ezalaki juillet. Mutu oyo aza na droit kofete mokolo oyo obotamaki eza mama na yo puisque alingaki akufa na tango wana abikaki liwa mpo na yo. Désormais na mboka ekimel olingi kofete anniversaire zwa mbongo nyonso pesa mama na yo yebisa bonne fête mama obikaki liwa. Yaya totikala na makambo ya mabala kaka toloba yaya ça fait mal. Oui c'est vrai mobali nde abalaka mwasi mobali nde azebaka mwasi oye akobala boko iko sala 10 ans de fiançailles 10 ans de chérie yaya mobali nde abaka mwasi oyo abalaka. Est-ce que yo si omona mwasi akangi mobali na ye a flagrant délit mwasi akangi mobali na ye na mwasi mususu libale kufa libale kokufa te 1%, donc 0,5% de ono na tiki na bimina de bala wana e katali pour la kangi mobali wana mwasi mususu e salama kandengo wana te ata okepa na bino ba parents ba kozongisa yo. Kasi soki mobali akangi mwasi na ye na mobali mususu mariage et katani ata kutu Bible elobi yango boyebi pona nini yaya c'est très simple na kotika la explication on de quoi ko expliquer. Mwasi mutabalaka mo mwasi azaka mobali balaka yeah c'est très difficile au mona
moi si oza na mbongo ebele akende kobala mobali oza na mbongo te to moi si o atangi classe ebele akende kobala mobali oyo atanga te parce que niveau ya sécurité ça raté moi ça a besoin de sécurité sur tous les plans tant que ça le baka abali mobali ya bien mobali bien za ndenge nini mobali ya bien za ndenge nini tant que le baka mobali ya bien c'est-à-dire que mobali oyo oza na katuku bianza amona makasa nkembo non seulement ça mais azote aussi sécurité parce que quand la femme azala mobali c'est la sécurité assurée. Famille à moi, si je suis moi, quelque chose. C'est ça même la sécurité. À sécuriser. Donc, c'est vraiment malade. C'est ça la sécurité. Alors, mobali, pour naïe, mobali a belé, a moi si pauvre. Azui moi si oyo atanga kutu kela cité. Pourquoi? Parce que mobali a la loyauté. Loyauté on n'a pas ya moisi. C'est ce qui fait que mobali abala moisi ataza na mbongo te. Ataza pauvre, mobali mbongo a commis na niveau moko boye. Kasi on mobali sa robaka, on sa mobali niveau na ngaité. Ezala ka ndenge mabete parce que soki moisi na mwaka tuku bianza. Moisi atangi ma kelasi. Asa mobali o atangi kelasi te. Mobali o na niveau te. C'est-à-dire que asa niveau moko na été akokoka ko protéger na niveau wana te. Yango basi ebela robaka, on sa mobali niveau na ngaité. Est-ce que tu as compris to soli pembe expliquer yo? Alors, ce qui moi c'est au mbal naïe, na moi si mususu, c'est difficile à regarder parce que non, puisque je suis en sécurité, cet homme me sécurise sur tous les plans. Bon, na boye pour écouter moi sinon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que rien dit pas la réalité à cause de assis bere rwanda. Tandis que mobali akoboya moi si naïe ce que moi na mbal mususu pourquoi? Parce que loyauté zate oh. La femme que je fais confiance, c'est elle qui prépare pour moi. Elle fait tout pour moi. Si on a coutillé dans mon bali moussou, c'est-à-dire que loyauté wana eza souté et comme une insécurité totale. Insécurité totale. Est-ce que comme to so li pembe ya. Na lobaka yango moi si soki azana mobali na ye et que abandi ko linga mobali moussou libanda confiance, to respect. Amour, ya mobali o azana ye ekitaka échangeaka kote mususu kasi contrairement na mobali akoza na mwasi na ye alingaka mwasi na ye ata alingi mwasi kote mususu na libanda amour o azana ngona mwasi na ye esilaka te etikalaka intact. Est-ce que komi to soli pembe botilanga ba j'aime ko mama botilanga ba j'aime papa fiston le loka makambo mabala oui. Mabala lelo passé toujours pour la mouké la journée de la femme, mois de mars, mois de maman, il faut te préparer pour la yeba. Tala vidéo landa de vous expliquer. Les raisons pour lesquelles Mibali Balimbisaka jamais infidélité ya moisi. Ba garçon Balimbisaka infidélité, mais les hommes Balimbisaka jamais. Les garçons Balimbisaka pourquoi? Parce que lorsqu'on est encore un garçon, ce qui est important c'est ba sentiment na yazango envers moi, c'est ça bolingo ou azango envers moi c'est. Moi c'est sera trompé et que ça l'a passé. Mais tellement l'ingara moi c'est ma casse à perdre été. Alors t'as la moi ce qui toko boy pensa ah na perdre kaka pour tromper na et on sait pas si ma Balimbisa. Mais les hommes, peu importe bolingozaki nango envers yo, peu importe beauté na yo, soko tromper a kolimbisa yo jamais pour ces 6 raisons. Raison liboso o eza important pour na mibali eza loyauté ya mwasi. Basi balimbisaka un peu infidélité mibali pourquoi? Parce que basi bazelaka loyauté te pas mibali. La raison pour laquelle moi na mwasi soka na mobali na famille na ye ba poser question te que est-ce que mon bali wana za chaste? Est-ce que mon bali wana za na passé bien? Ba posera nini? Mon bali wana salaka nini? Parce que ce qui est important pour moi c'est la sécurité. Sécurité physique, sécurité émotionnelle, sécurité mini financière. La raison pour laquelle ceux qui mon bali za PC sécurité wana ata trompé et que ça les passe. Ma ko bo maliba la te pour mon bali tromper parce que za na sécurité na ye. Mais mon bali la raison pour laquelle la baille la moi c'est ça loyauté. Pour un homme Osa la présidente de la République, Osa la bonne, il s'en fout. Osa la 70 diplômes, Osa la diplôme moko, il s'en fout. Ce qui est important pour naïe, moi si oya koza la loyal pour naïe. La raison pour laquelle la kobala yo. Maintenant, ce qui yo au trompé, c'est-à-dire au briser loyauté, on a la raison pour laquelle la baille là qui au brisant, tu ne mérites plus Yorozala. Moi si naïe. Ce qui est moi ça va le mobala bien. C'est que mon bal a PC sécurité. Mon bal a soin na nion, so do même soin ya famille, papa maman bande ko naïe. Abali mon bal bien. Mais so va dire que mon bal a moi ça bien.
c'est que moi si on a zana nous vous comprendre mobali aza riche akobala moi ça pauvre facilement parce que ozo de la moi so ezaka loyauté mobali atanga mingi akobala moi ça tanga te parce que c'est qui est important pour na yeza loyauté mais moi si atanga mingi abala mobali atanga te c'est très difficile parce que mobali na ko sécurité moi si oza riche abala mobali aza pauvre c'est très difficile parce que mobali pauvre na ko peut sécurité il y a niveau na yete yamba sur le banque oza mobali ya niveau na ngate parce que ko peut sécurité ya niveau na yete. Vous comprenez que pour un homme, la meilleure femme du monde, et ça moi si omibal, il me faut toucher yete. Et ça moi si à la fidèle naïe, peu importe les vents et marées. La deuxième raison, et ça la kimbal balimbi c'est infidélité, et ça soumission. Basi balimbi ça un peu infidélité, pourquoi? Parce que dans mon tout, il y a moi si, mon bal n'a qu'à tromper naï, mais yenda qu'à soumettre moi si mon sous. Mais mon bal c'est très difficile, pourquoi? Parce que moi si nanga keneko se soumettre na mon bal mususu sera beti ba film on a moto donc moi nanga keneko se il ne peut jamais pardonner. Troisième raison eza sentiment. Mais bali na mituna bango sexe na amour eza eloko mon côté. Alingaka moi si makasi akende ko tromper na moto alingaka na ye kutute. Sentiment en tant qui ezate. Mon bas dans la capacité à bimana moi je suis attiré à rayeté. Donc mon bas la trompe pour aucune raison. Moi si n'ayal n'yake ma kasi, acteur moi ce n'est bien à respecter à rayer, mais à qui peut tromper yé ma kasi. Pourquoi moi si n'eza ou abala ou alibanda baza ba jouer. N'aura Nintendo qui n'a pas bête Nintendo na ya sisi, azom n'a pas culpabilité mon qui n'était pas ça qui n'est pas ça là. Azom c'est pas moi ce n'est alingaka. Mon bas la trompe par teka kasoki azan la crainte de Dieu. Ce qui m'a donné la grâce de Dieu, t'es à tromper. Mais moi, si par contre, à tromper pour une raison. Moi, je suis bien en couple naïe. Mon bal n'a l'ingaraye ma casse. Alingar mon bal naïe, mon bal n'a traité bien. Sauf sur la guindoki. À quoi tromper mon bal ouanate. Mon bal a dit que ce qui moi ça tromper, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a une raison. N'a mon toi tromper, minimum il y a sentiment minimum il y a attirance parce que moi ça me pèse à rater pour mon bal à ligne à rater moi ça va me pèse à terre pour mon bal à quoi attirer était la raison pour laquelle sont trompés à Robin nayo. Quatrième raison est la pureté. Pas mon bali nous autres moi c'est de la sacré. Pourquoi de la sacré? Parce que moi si à mes maras bon moi à mes maras vie à mes maras bana et moi mes bali balingara mingi moi ça dans la passé belité. Pourquoi maman bana est face à la pure à la suyété. Pour bana et bazala pure. N'habitons mi bali ils ont rendu malade. La raison pour laquelle ils sont trompés aux sous pureté. Cinquième raison est ça moi. Au bal sera trompé moi si et que moi naïe. Et oui bana. Ce que yebanité moi non rotika liba libanda. Et moi sera trompé que moi naïe. Moi non c'est libanda. Oui nanda. Après pour bête mon bali kaza moi naïe. Mon bal a beaucoup lié à pêcher vos lingonions soit à saler les bas dépenses. Et c'est un peu d'imaginer plus tard qu'on découvre que Azamo en a été. Et il sera complètement brisé. La raison pour laquelle Mibal et Baba va trop, moi, chose infidèle. La sixième de choses pour finir, Boyebi, c'est la dot. Bossé la dot, pourquoi? OTP sa télé, plasma, sa groupe électrogène, bossé en haut. Pourquoi? Parce que tu dois pas appartenir à cet homme. Oza, yaye, obakino loba. Siko, aucun retrompé, parce que tu lui appartiens à PC la yombongo. D'autres, on a sur le plan spirituel, ils ont symbolique, ils ont rabokoko, ils ont coutume. Na batrubi, moussou salibongo, oku fitom, oku felimwana. Parce que sur le plan spirituel, ça pèse. Mbongo ba PC la yowana, ozaya yé, donc, un autre homme a coquille jamais touché. But, il y a vidéo, ils ont kolobate, que mon bal a dans la toile tromper, moi, c'est dans la toile tromper. Non, loin de moi, cette idée-là. Ils ont fait la société, tout le monde a raison, basi balim ça un peu facilement infidélité, alors que Mibali non. J'ai donné simplement des raisons. Mais Mibali waza ba principe naie, Mibali waza na personnalité, à quoi que ça n'importe quoi, pourquoi parce que et quoi attaché personnalité naie. Surtout bateau basambelaka, les gens qui sont des chrétiens, bah ça la n'importe quoi, t'es pas d'abord pour la moitié, mais par rapport à l'intimité et relation naie à sanango nanzambe. Nzambe va la bilan. Totika na kaka na makambu ya mabala yaya basi ebele bakoma ba blessé de guerre okomona jeune fille déjà na 22 23 24 25 30 blessé de guerre azui oya tiki ya sali bono nga za la chance te nga pena za chance mi bali tete
ozalaka na chasse mibali te ndenge oyebaka nde te ko identifier yaya eza na 5 signes baya basi bokota boyoka ya partager mission oyo tobaka yango chaque fois oyo ezali radio lokole masolo oyo tobetaka awa soki esungi yo te ntango yo kopartage ekosunga ndeko moko songolo esika moko pakala yaya 5 signes oyo elagisaka ke mobali oyo alingi yo te baya basi nabini papa visto lobini nalobi ezaka na 5 signes oyo koyeba ke mobali oyo alingaka ngai te boyeba 5 signes wana botya bajeme Tchaba j'aime beaucoup la 5 signes wana. Tala tina radio lokole. Yo banda lelo banda côté la radio lokole. 3 ans ngo 2 ans au sabonate ah maman. Yo bonga tata Sadek. Papa, yo bonga tata Sadek. Yaya moi si. Yo bonga tonton Fisto. Tiens j'aime. Quand tu partager, abonnez-vous. Na belge tout comme 55 000 membres dans groupe oyo. 55 000 membres. Et pour ça, la plaisir. Quand vous vous abonnez, vous partagez, ça nous donne la force. Il y a ko lukaka ba élément ko luka ba masolo pour la ko édifier bino. Et c'est aussi une protection pour nous. Ba kadi am pemba ba sali ebele tango bo ya to tchaka ba j'aime ebele, tia ba j'aime pour la ko protéger chaîne OT. Voilà. Alors, to nda siko 5 signes oyo ko sala ke oyeba mobali oyo alingaka na ngai yaya oko sala mobali ndaku moko bo sala mariage bo sala makamna surtout landela ba 5 signes wana o comprendre mobali oyo alingaka ngai to alingaka ngai te suivez 5 choses oyo la kiso ke mobali wana alingi yo te mobali wana za sérieux na yo te. Ça me fait très mal comment bande ko ba sebele ba na consultation non papa ngana kuta kambera ba aventurer mibali sérieux te o ko poser question ndenge ni ba ibati mobali ta sérieux na yo on a évité. Parce que yo évité ndenge ba mobali la sérieux. On a yeba ndenge ni non faut yeba faut la sage. Jusqu'au évité c'est normal ba ndo kosa yo. Ngala mona ka mibali nokola miyibi. Oyebi ke soki na wenzi wana ba miyibi bazalaka. Yo faut protéger téléphone na yo, yo nde faut protéger ça ki na yo. Pour ce qu'on protège ngo bien te ba koyiba po musamba bango za koyiba. Et soki ba yibi yo ko lo ba prêter. Ba miyiba na bazami te ba yibi nga téléphone. Maman, bango ba yibaka. Yonde protéger téléphone na yo mibali bakosa bon nokoza mobali na chape na kati mibali tokosa kabasi mibali tolekisela kabasi ton et puis elona mona ka danger mibali ko lekiselo ton azoka mutima pasité et ça le logoté ata mukolo moko ta koloba ki mona bato non etc non akolekiselo penza ton donc yo soko za mayele te olekisa vino kwa na berreur c'est pourquoi faut osala mayele. Yangwana maloba na bomo yeye pour aider yo comme encore très sage. Soko moni 5 choses oyo ndeko nanga sika. Naloba makampo na lobate oyebinga. Soko moni 5 oyo kende balingi yote mobali wana za sérieux na yote. Loko liboso pe ba mobali balingi yote c'est très simple. Tango zobeta masolo fongola matoyi noko zala jolololo te utala tala. Ngreza bien. Ah lingala meilleure langue du monde. Tant moi ça mobali zolo ba fongola matoyi no tsia na place oyoka ye mobali alingi yote na masolo na ye tant zo beta future na ye au tsia na katite ngapena linga na ke vana na États-Unis bon ceux qui olinga tous ensemble c'est qu'il faut tout na ngabe est-ce que yo olinga to ke ni ko vana États-Unis mais zo beta masolo zo ba ke yo linga na son future na Afrique vana na États-Unis donc c'est que ngana na katite mais c'est simple parce que ba calculer la future na été balingi yo te mobali alingi yo na masolo na ye tango zobeta future yo il faut na kati masolo na yo sa future a ko prendre compte pe ya avis na yo soko zo mona ngote maman la future na ye osate oui ba se beli baloba que non papa bamsu bazaka lukuta a ko sa yo bongo poka ga azo mutema non maman faut na mayele parce que a ko costo pendant un temps mais elle a blum so za ba réaction za réflexe a ko bimisa ngo bongo a ko calculer nous voilà tous à le côté et la bloc no bimaye so za maye no combat que oyo alors donc on pas parce que ils a pesé na motema yo no ko za no jololo yuma o te bon peut-être non faut za la mayeli et bloc zo une fois deux fois trois fois oyo la future na na zate la deuxième des choses est simple pour nous comprendre tout tourne autour du sexe celui qui reçoit pendant 1 heure de temps 40 minutes pour Néango celui qui écoute 10 fois 9 fois pour Néango. Mais c'est très simple. Est-ce qu'il faut la plus prophétie pour y c'est très clair. Les dangers avec Mibali, c'est que Mibali va différencier sexe na amour. Moi si sexe na amour, c'est la même chose. Mais Mibali baza ba animaux.
en ce qui concerne matière wana yango mona ka mobala za na capacité pas nyonso mais mobala so na capacité akikoluka mwasi ndumba ayebi ete ayebi communauté ayebi ka bimana belé mais ada na capacité que mopesa mwasi la mbongo pas bibana ye mwasi akosaelo ka ndengona te pour la combien les hommes sont des animaux na matière wana donc atalinga kayote atopesa ki kanda akolekiselo tanko bimano kitoko parce que amour na sexe eza eloko moko te ya mwana so za mona mwasi mobali na tromper yo avant oboma libala to otika mobali wana ils ont juste des conseils réfléchis deux fois parce que mobali ils ont pas trompé on est à l'ingaraye donc tika une balité tika une balité obala likanika mwasi moko o batika liwana za ba jouer pour naï mobala ko linga basi balité ça impossible mobala linga mwasi ni moko mais ata lingi mobala ko ki ko tromper c'est ça le danger du bali je parle de l'homme au sens général alinga ko makasi azo tromper pe makasi yobo lingo ya vie naïe o batika libanda na soki 1000 watts basi batika libanda na ba ba jouer ya mwana so za mona mwasi obimana o marié permettez-moi les termes aux amayelete pour aller biso que moi c'est nga sa salité fona boya ye ayebi boyete pour kaka akosa yo mais en réalité ça que ça jouer parce que mon bala ko linga débat c'est impossible moi si vie na ye eza moi za ndako yo oza pena jouer na ye parce que ata bolingo mukie ezaki ata mo te anana ezaki mon bala ko lingo te mo ata marié que lingo bala ndeni eza impossible alinga ka moi si ndako mais alinga pe ko tromper yende na yo posa na yo jouer na ye donc moi la moi si zala mayele. La troisième des choses, il en a très bien. Où il a ça qui m'a la ligne te akangaka misu na ba défaut na yo. Mobali soka ligne na bolingwa solo. Oti que la ba défaut na yo tenté. Akobana ko repose soka monique lo mabe ako telemela yo. Mais ba sa ba ebeli bazaka mayele te. Aza mobali na bien o alinga kaye. Ozo je sais que moi ça lo baka boité, moi ça la boité. Mais entre-temps, à se rappeler aventurier moko boye aventure na ki baku ba défaut na te yelo bagema no basukali yesko mo comparer non mobali wana lingaka nga yeko ta ratando za radu a reprocher mais ozo mayele te wana zo la no pona sexe alingi yo te yango na kokanga miso pona ba défaut na yo mobali wa lingi yo aza visionnaire azo mona lobby azo mona avenir ne na yo azo mona kena comportement oso na bali na ndako eko za compliqué c'est pourquoi il faut bongisa lelo po lobby to za la bien yango mana ko lobelo ka no reprocher kaka okola ta boité ko sala boité mais yo no ko za mayele to zo comprendre te mobali so va reprocher à yote atika ko la tanengo lingi atika ko sala makamno lingi c'est clair balingi yote la quatrième des choses mobali so va lingi yote azala ka jaloute parce que mobali so va lingi akomaka extrêmement jaloux nazo peser bien ba monanga mibali bazalaka extrêmement jaloux ko leka basi mibali bazalaka extrêmement na basi pena bien extrêmement jaloux ko leka basi la preuve en est mobali à cause de la jaloux même il a passé na yo au betele ce mot vous avez que la personne il y a ça jalousie pour na passer na yo pour prouver combien mibali bazalaka extrêmement jaloux maintenant et dépendant de la maturité mobali au fur et à mesure mobali za mature ndé akomanda ko étouffer ba jalousie des musu azana jaloux mais azinga ko montant ngote pour mona ke moi non nga jaloux ba ko étouffer ngo mais oza maturité na no relaxer ngo à tout moment mais mibali bazaka extrêmement jaloux aza jaloux ya passé na yo ya présent na même ya futur na yo mibali bazaka extrêmement jaloux c'est pourquoi mobali so ka ko tika yo ozana ba camarade na mibali boso la normal lingi yo te mobali yo alingi akotiko jamais ozana ba camarade mibali c'est impossible parce que il y a des mobali aza na ba camarade basi tant que pekisa yo ba camarade mibali parce que ayebi et singelo yeba soki mobali azo pekisa yo ba camarade mibali c'est la linga marasi c'est la chako pena awa les premiers que mobali pona ye mwasi na ye après nzambe mwasi na ye et lo kwaza nango ya plus précieux eza mwasi na ye soki carte bancaire na ye akopesa ngo n'importe qui te asimba aza na code à combien de faute raison mwasi na ye parce que pour na mobali mwasi na ye plus que compte bancaire na ye mwasi na plus que bandako na plus que tout donc ce qui bandako na kopesa ngo n'importe qui te carte bancaire na ye kopesa n'importe qui te mais mwasi na ye oza plus que tout akotiko to solo kana mibali moko c'est impossible donc ce mobali tika la ko solo na ba kamana mibali et ça que pose mature aligné yote tika
yo mon boy lingi moi sorti ka so là ba quand même mibali ya za na 5 ans mibali ba kenda ba kuta na asa ba chute alingi oui il faut être équilibré et ça ba ka mongo za précis asa ba ka mibali ba yimba kana ye ba travailler kana ye ba sala ke loko moko ensemble ba solo la pour un beat bien précis ba kuta na pour ba sala loko moko ensemble beat moko yo yebi bien précis mais oyo eloko ezate mais azakana bakamala mibali akina koluka nini po bakamala mibali wana oyo za na mote yo za sansa ko za la meilleure amie na confident yo za sansa ko za la nyonso po na ye sko atiki yo akina koluka su mobali mususu po akina koluka nini po mobali wana oyo yo oza na mote c'est impossible so mobali atiki la yo aza maturité ezaka que alingi yo mena makasi te soit a contaka yo na venir na yete mama na bino ayo bisa yo ke akota la kamera mobali yo mon ondeni c'est impossible écoute donc yo mon raisonner comme maman la bino yo yebizo kete na ko tala kabana na mobile au moins gema comme sous na kaleza kité et comme kana génération lelo le problème c'est que pour na bana basi il faut que ça la possible à considérer no ko la mina ye mais pour na bana mibali non mobile yo ko yeso za mi mais en réalité ay ko luka makam sous no ra faille moko bo mibali ba très compliqué ba mibali ko ba na vidéo oyo ba ko mela ba amina bango ya basi 10 que non on a besoin n'abimana yo au monde il y a 10 ou un peut-être bon nyos baroboya peut-être mora roni ma 9 baroboya mais moi la moi sur oaza awa a comme là-bas amina ya mibali 10 que nous on a besoin n'abimana yo en tout cas nyos ou 10 baroloba oui peut-être moko à quoi bagé boté mais 10 ou 9 baroloba oui pour te montrer que amitié à moi c'est mobali le bâton aux anneaux célibataires aux anneaux engagement. Mais tant qu'on commune un engagement, il faut qu'il y ait distance là-bas à mine mobile parce qu'ils a pu respecter. La cinquième des choses où elle a saraki mobile ou on a l'ingiote, on a toujours occupé. Super occupé. Faut y avoir que moto a bien rayote, azana moto yo a bien naka. Moto a comme la rayote, azana moto yo a comme la ka. Soko azana ba réseaux sociaux, azana téléphone. Atoza super occupé non la président de la République. Même le président de la République, azana bateau yo bengaka, azana bateau akomelaka. Signe liboso la samobala lingio ezatan. Ataza président de la République, ataza PDG, soka lingio signe liboso ako disposer temps. Moto azana tente pour na yo, alingio te. Non, il faut qu'on soit toujours équilibré. Et ça n'a pas les mususu bazalaka vraiment occupé. Par rapport à Moussala Naye, par rapport à vocation Naye, yo yebiye, ou yebi Moussala Salaka, ou yebi vraiment que yé, en tout cas, à la rapinza attente. C'est-à-dire, à Rosana tante, nous connaissons Mobali ou à Salakate, à Rosana tante, nous connaissons Mobali ou à Salaka, même Moussala Nayete. À Kobunda, la mesure du possible, à Koutanakanayo, à PSAOP, moins temps, mais Rosana Noko là-bas, Misusu, mais malgré ça, magasin occupé, mais, Sumbali zora lingi koluka kaka ton pona yo. Kobosa na ko s'abonner te soka za première fois pona yo pona o rater ba vidéo na bisoté. La suite à la prochaine vidéo. Voilà, Baleko Balandi, c'est par ici que nous bouclons cette émission. Ya Tongo Alelo, Tosuki Awa, ce qui est émission oyo intéressé au thé, ya partagé yango peut-être tant yoko partagé et ko sungande komoko songolo et sikamoko pakala. Saint-Valentin, est-ce qu'on doit abolir fête à Saint-Valentin? Tala bakangi mwasi ya mutu, na ngobali ya mutu. Na hôtel Kinama na chambre Real de Madrid na habité hôtel na ba kombo ba chambre ba Real de Madrid zali ba Chelsea zali ba Porto zali donc eza somme hôtel oyo est-ce que il faut kanga hôtel oyo to sa nene kanga hôtel est-ce que ba hôtel ba la problème te zali nde mwasi tara ba signe oyo to la xibino awa nde yo ko yeba yango to suki awa leloya ya soko zala lisolo ko pesa benga biso o pesa lisolo na yo soki o bengi biso o zui biso te komi tungu samate ya ba appel za ka ibele ata to ya mi na téléphone te tikira biso message tika audio ya lisolo na yo to koyoka yango to ko beta yango kaka dengo lingi to beta yango soko lingi to tanga kombo to ko tanga kombo soki po boy to tanga kombo te to ko tanga kombo te biso to fonctionnaka ndengo wana. Allez, portez-vous bien, santé d'affaires à tous hein. Chap chap et tchara.
mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini